Mbote balandi ya Océan TV, mbote na bakongomani, mbote na ba vrai soldat à peuple, l'air est venu, l'air a sonné, où les vrais Congolais vont prendre les armes. Quand je parle des armes, je ne parle pas des Amindou qui sont les soldats. Dans armes en termes, il y a courage, il y a volonté. Donc, nous avons la mboka na bango pour nous libérer. Na pesi mbote na maman c'est ya courage na ye. Ndenge ariskaki kokangama pe azali banda nzamba zwa lokumu. Kasi na okedi na saba kongomani mbu. Bomoni ndenge mboke kotambola. Bomoni violation ba droit pas Félix. Bomoni ndenge ba lekisi mambo électoral. Banda to banda mambo ba élection na mboka olo électoral et votamaka na assemblée té. Bon, entre guillemets et votamaka na assemblée, mais ça a toujours été préparé par tous les parties prenantes. Toutes les parties prenantes va travailler en va député va entériner. Boni alelo comme le roi Kulu na basa yango na makasi. Boni balingi basa yango na makasi lobi moni mboso kodia na baninga na eba sangani baena bakuluna kobundisa batu nde ememi baliwa ya batu lobi na palais du peuple. Nde biso to lobi to kotika tête ko funda ndeko mboso il faut ba kangaye violation grave ya droit de l'homme, il faut ba kangaye, il a acheté les Congolais par l'argent, bah on va dire tika ba Congolais dans sala, bah iba rambon à l'état pour ba la ba Congolais 3000, bah que no bunda. Maintenant yo Congolais aux politiciens au pèse 3000. Tala siman, sera sali 5 à sur 3000, au pèse 3000 lobby, au pèse 3000 musumu koni. Bah ko créer misalate, bah licencier bah ko mina ba cabine, bah ko futa ba tuté ba soda délaissé. La preuve elle est là, yo mboso bengi yo oya ko bundela e lobby. Mais les étudiants ba otanga te. Ya kasko to ke bunda fo ba étudiants ba zonga classe. Ça fait 3 mois, 4 mois les étudiants n'étudient pas. Pendant que mboso bengi oya oyemba journée m'a pas payé 3000 5000 francs. Parce qu'on a bengi binobo ya ofele to ke tele la ba député ba zo décision ba na ba zonga classe. Ba étudiants ba tang. Pas de réforme mais ça va améliorer l'enseignement. Éducation banezati. Enseignement malongati. Il faut des réformes. Ba réforme ezaka pour renforcer tricherie qui moyibi yango na biso tozolo ba boyi toko kende élection oyote. D'ailleurs Félix alobi yango Félix bravo Félix alobi vérité voilà surtout na cour constitutionnelle la solo faut ba kanga Félix alobi même bacheti 2025 na juin moyen to sala élection zati ayebisi yango ba Kagame na Nairobi. Bato bazokanga ke opposition mutezo linga dialogue Félix andimi dialogue. Félix ayebisi Kagame, ayebisi Museveni, ayebisi Evariste Burundi, ayebisi président ya Kenya Uhuru Kenyatta ke même na mois de juin 2025 moyen to sala élection ezate enrôlement traitement ba fait apesi ba raison. Félix andimi violation constitutionnelle, Félix a sali haute trahison. D'ailleurs coup de constitution langa na compta ngote pas modèle Félix a violé la constitution wana. So constitution ezaki mwana mwasi mbele ba réparer les sous-soutés. Ya mibale mauvaise gestion. François Beya abelelaki awa mokande zali ke bayibi 243 millions de dollars na hydrocarbures. Bomonaki ba bengisi Didier Boudimbu. Mais Félix a bengi bato aner na chombo batiki Didier Boudimbu. Toko tuna motuna mbongo wana nyonso eke wapi. Kamere bazotika ye 1 milliard de dollars ebunga na 100 jours eke kakaboy. Camarade ya Félix Tshisekedi Dieu donné lobo asala fond en écriture babimisa mbongo fa batinda na miba abimaka boisonga Belgique. Oh mususu aye DJ ba commissaire au représentant Félix azwi mbongo ya francophonie akei. Bidimbu ye wana na mbongo ya hydrocarbures. Kote oyo mama wa ministre ya IDPS ya mine akoteka bakare minia miba mutazo lobate. Donc le pays est entre les mains des anciens chômeurs. Bato bazako sale le côté na Belgique ba melaka ba sangana bango na matonge na Belgique et voilà ce qu'ils sont en train de faire, les coups qu'ils sont en train de donner à notre pays. C'est pourquoi moi j'appelle les Congolais, je lance un appel à la jeunesse. Il faut obima na babal. Yo jeune aux hôtels menaçant c'était IDPS mbelaka Félix. Au kotika la bongo pendant combien d'années? Yo jeune ozo kayembela Didier Boudimbu na parti AVC. Jeune ozo kayemba na parti Mboso Tinda obundisa muninga no Congolais. Si mosongi na ndako komo luka balesa ona papa, balesa ona mama.
On est là comme ça là. L'air est venu. L'air a sonné. Il faut eronder tout élément. To bengi bino boya ebele. To ko présenter bino programme. Ya nenge rotonga mboka ou après révolution. Ici nous allons aller à la révolution parce que le parti politique est démontré jusqu'à la moins le pinière na bango. Baza na volonté morote à changer mboka ou. Ba baxeli ba député salaire. Ba député ba longwe na 13 000. Ba komina 18 500 $. Ministre, le ne va pas salaire, ministre, on doit salaire à monter, c'est 30 000 $. Enseignant va baxeli bangonine. Enseignant comme il soit 350 000 $. Enseignant on a autant qui s'abana n'engenini. Ma pangu offre est au tcha ba bibliothèque, ba politicien bazois. Willery, Bachal Bar, les champions. Nous parlons au centre culturel la jeunesse. Et si tu reconnais ça, tu as un concours à dicter, tu as une bibliothèque, tu as un politicien. Félix a fait des étudiants, Babissa, Babissa, on est en Boulard-Lanzelani, étudiants in Matang. Boteki Boukanga Lonzo, Bopesi, Canadien, Balona, Diamba. Donc, Mboka Oyo, c'est comme si Kabila et Félix, Tata na bango, c'est un héritage. La zone si liloba ya cardinal Mosengo Congo ezabilanga te ke tata moko atikela ki mwana ne comme héritage. Le Congo appartient à 100 millions d'individus. Le Congo n'appartient ni à Félix, ni à Kabila, ni à Mboso, ni à Bahati. Le Congo appartient à nous tous. Nazol bana ba Congomani. Soki bozoyo kabiso te, nous allons mourir tous ici comme des idiots. Nous n'allons plus laisser ces bêtises proliférer, continuer. L'air est venu au photo 4 cordon ombilical à la bêtise. Il faut une solution. Et la solution, moi je l'ai dit et je continuerai à le dire, la solution passe par une révolution populaire. Pour la Congo, tu mets coup d'été salama na mboko. Rébellion et salama. Élection et salami. Toujours solution morote. Longoni na ba Congomani o ba ko défendre Congo lobby. Ba o ba kei ba ko ina champ de bataille. Longoni na bino toujours ba ancêtre asika na monde des esprits. Boko bundela biso na mokila milimo pour mboka za délivrer. Mais na ebisi Félix Tshisekedi. Lokola yebana libuma mama na zwaka décision ko humilier biso. Aïba que biso pengonga ko humilier kokoka. Mboka oto kanga Félix to kanga Kabila ba omi balé muto okufa te tito kanga bango. Ba mata ba kita c'est pas mi considérer chaque jour ba olia biloko maman Olivier Alambi, Denise Alambi, Makene Nabi Kungu baloba que nous sommes des prisonniers libres. To kanga bango. Kabila yaki anaba botsa mbula eloko te akomi na bakinga kati muto mbongo batu ba embelake na babala. Un chômeur, un pauvre devient milliardaire après avoir dirigé un pays pauvre. Félix a dit tamboula na Belgique à ça que l'autre côté ko tamboula na babwati de nuit a combien alelo muto mbongo et asakana na batu. Era ko sakane style ndeto combien to combien ne era bitumba. Na ko benga ba jeune congolais. Ba Lumumba ba libéraka mboka ona mboka ba Belge biso to amikolo na bango so tsango na lelo. Mukolo na bango azaki na 32 ans. Bazaki bana mike mais ils avaient pris les risques de recevoir mboka oyo. Biso ngonge koki to soit risque de recevoir mboka oyo. Na ebisi ba Kongomani bobanga liwate. La mort c'est l'intermédiaire entre deux vies, entre la vie physique et la vie spirituelle. N'ayez pas peur de la mort. La prison est un passage ya bomo ya mutu. Nga la sali prison ba misatu. Nga ina keiba kasho ba ane de même na kufite. Pe moto roboma nga zate na okufa mokonzamba olinga. Loko la mission nzamba pesi biso ya kobundela mboko na to koki ceci si yango te to kokufa te. Boye a venir se joindre à nous. Félix alobi élection aux alaté. Yo moto te mana sans état IDPS. Yo moto te le mana parti politique songolo pakala. Bazumbo en otage. La constitution congolaise dans son article 64 dit ceci. Tout Congolais a l'obligation de barrer la route
à un individu ou un groupe d'individus qui veut diriger le pays à violation de la Constitution est reconquis. Félix Tshisekedi na sengi na procureur général à la Cour des cours constitutionnelles. Ce qui réellement autant à droit. Mokanga liboso Félix Tshisekedi wana. A bien élection ezate. Azani seni ni Assemblée nationale malobi élection ezate. Aboyo lobelango awa ake lobango na Kenya. C'est comme si Félix était président à Kenya. Bino n'a parlé du peuple, biso na balabala. Bino n'a parlé de la nation, biso na balabala. On a aussi un message à Rolobezate, biso na bande koto ko travailler, tout travailler pour amener ces peuples à la révolution. Trop de sitting, to boy mama ba sitting. To boy makambu ya ote to kende parler du peuple to songi. Tout ronde to préparer peuple muko ko bima. Félix Tshisekedi liaka fufu somba minduki. Somba defata ya Poutine. Ozo mona batu bazo bima na tongo ka songwa beti gaz bazongi ezaka ba entraînement championné ko banda. Muko championné ko banda. Somba minduko tirer biso na tonde bino botonde merci.